Ebandeli ya semaine malamu na mabota na bino bisika nyonso bozomi pona kolanda Mag FM ya lelo mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Lokola samedi ezalaka journée ya salongo epai wapi bourgmestre ya commune ya Ngaba Francis Aimé Lolinga aebaki na kokita na terrain kaka na but ya Ngaba doit changer akitaki pona kosalisa mobange na salongo. Polanda reportage ya Enoch Mafuka. Kaka ndenge amesana kosala chaque samedi bopeto na commune na ye nani bourgmestre Aimé Francis Lolinga bakisela ye le bourgmestre du terrain ndeba na Ngaba babengaka ye akitaki na veni Kisangani abandi kotambola ko motiver population kokotisa bango notion ya salongo balongola bosoto nyonso ezali nzinga bakure plus bakanivo po yango nde esalaka ke soki eza bouche mai etonda na bavenu pe mai ekotela batu na bandako ndeti awa population bazali ko expliquer ye ndenge babetona kanivo oyo nzoka nde bajon ya régie des eaux balekisa tiyo na kati ya kanivo esala ke babetone kanivo impanzi mususu yango kanivo oyo ebusha mwaye mai eleka malamu ezali te. Pona population Ngaba na lobi boye esika ovandaka soki salite zali ba maladi pe ebele kobota mawana yango na pona ko kima maladi pona santé zala bien biso mo ne toza to sukola 2 fois 3 fois par jour. Pour ça, le pangouna, combat 2 fois par jour, combat 3 fois par jour. Matiti, l'ongola, cause la tête, l'État, on l'ongola là, matiti. Parce que l'État, oh, bah, commune à biso, et ça, la bon mouké. Ce qu'on a zéli, biso, tout ça, la ngom, et rotique à la hana, et zongiga, et zongiga, local, la kata le pan. Bon, c'est l'habitude. Il y a que ça, la pona, bien-être, on a la bien, si qu'on va n'a. Mutu nyonso so aleki pa na et pas maman ou pas tata oyo eza kitoko boye tala propriété esengo eza ya nani donc to pe kobongisa peso ekoevite biso ba maladi ebele likambo baloba zero nazokufa na microbe te mais kongola kufa kufa na microbe donc botia na mitu na biloko maladi ebomaka ba microbe ebomaka. Boye ezali kitoko bourgmestre Aimé Francis Lolinga le bourgmestre du terrain azali kopesa devoir à domicile na ba bourgmestre oyo bazali kofanda na ba bureau kosalelo kote ye alobi lokola ye azwi ngwende na commune ya Ngaba ekozala commune ya propre ya kitoko koleka ba commune nyonso ya ville province ya Kinshasa. Ngaba ne tombera jamais, toujours bopeto. Notion ya salongo ezalaka lisusu te epai ya bakongolais babosana yango soki otambo na ville province ya Kinshasa ko remarquer que partout ekoma lango bafulu pe salité pour la réflexion ya Mag FM. Notion ya salongo ezalaka lisusu te na mitu ya bakinois kala tobandaka kobenga Kinshasa la belle po ezalaki soki otamboli na bavenu na ba quartier oko remarquer propriété ya kosakana te kasi lelo Kinshasa ekoma nango poubelle po bavenu ba quartier ezalaka nango lisusu propriété nzoka nde na kala ezalaka na système ya ba compétition aveni nini tope quartier nini ezali propre yango ebandaka ko motiver population po basala salongo kasi lelo salongo echangea identité ekoma salongo mbongo
okomona na bawenze ba policier bakotambola kaka baye kozwa mbongo olie ba exige na bateki balongola bosoto kasi bango soki bapesi bango kaka mwa 1000 francs mwa 200 aleki na ye osala salongo upa bakokipe na bango yote ndoko mona heure oyo batiaka de 6h ti 10h eza salongo eloko malonga esala makate okokuta kaka bosoto na bosoto okomona ba polisi okokanisa ke bazali kosala surveillance nzoka nde eloko malonga ezosala mate Kinshasa ekomi salite bakanivo boucher banzela ebebi nyonso wana po notion ya salongo ezalaka lisusu te nzoka nde gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila azali kosala effort po kin ezonga bopeto kasi population na ba gens na ye ba policier bazali kosunga ye te nzoka nde ezali malamu te kovanda na environnement ya bosoto toko interpeller kaka na bakinois kovanda na salite ezali komilukela maladie en tout cas notion ya salongo ezonga ezala ba chef de rue ba chef de quartier ba beta sete na o etali salongo po Kinshasa ezonga propre soki Kinshasa ezongi propre tango mususu maladie oyo ekoma moninga ya congolais malaria na typhoïde tokobosa na yango boyebele ba plaque d'adresse ezalaka très important kasi constat Mag FM esali ba avenue mingi ezalaka nango na ba plaque d'adresse te bolanda élément oyo Mag FM ekitaki na ba différentes avenues ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue Dokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoyeba te akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupanzi okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka eza na kaka pembeni nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boyeba ndenge nini ya kodetecte yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain olie bo banda koluka to pe mutu soki aye koluka mutu to pe mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya ba avenue ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni bourgmestre fongola misu chef du quartier fongola misu chef ya avenue pe fongola misu oyo ezali dossier à suivre. Ba chauffeur na ba receveur ba koma na système ya direct, c'est-à-dire ata soki ozokende trajet ya mukuse soki bango balobi direct soki batiaki 1000 francs to 2000 francs okofuta kaka monta wana. Henriette Futila pona commentaire. Mikolo soki otamboli na banzela mingi okoyoka ke ba receveur ba changer système na bango ya kobombe mituka okoyoka kaka Zando direct, Victoire direct, Pongabi direct soki oyoki bongo yeba ke ata okokita a 30 mètres okofuta kaka ndenge moko na mutu oyo azali kokende ti na destination nzokande système wana ekomi komema bulu eke makasi entre ba receveur na ba client poso qui transport eza na 1000 francs mutu akiti avant destination apesi 500 francs okoyoka receveur na belelaki direct donc ekosenga obakisa 500 francs soki ezate koswa na ebandi moindre faut pas lokola pe ba receveur bazanga kama finga te mbala moko babandi kofinga
kasi nyonso wana ezali kosala soni makasi komona makambo ya boye na mboka na biso yango soki totali bien bolingo ezate, c'est-à-dire ennemi ya congolais eza kaka congolais ye moko. Après tozoloba ke mboka ezobonga te ekobonga ndenge nini soki yo nanga to changer mentalité na biso te. Pona yango tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kotala likambo ya bapri ya transport kotia montant o esengeli na trajet nyonso po boye population ezali kosouffrir makasi likolo ya ba chauffeur na ba receveur oyo bakoma kosenga mbongo ya transport na sentiment na bango. C'est comme si l'état azalaka te boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Ba chauffeur mingi ba respectaka code de la route te yango koma ko causer ba accident bolanda ilimo oyo. Kozanga notion ya code de la route epa ya ba chauffeur mingi na ville province ya Kinshasa yango tokoma komona soki kaka embouteillage ba chauffeur bakomaka na système ya bikende bizonga, c'est-à-dire zigzag ake koto soki amoni kuna ebandi kokende azongi lisusu kuna, surtout ke ba moto ekoma ebele tangu mutu ya moto azo précipiter aleka yepe azokota okomona ecréer accident soit à tout type mutuka mususu nyonso wana suite ya incompréhension na bango ezala nzela eza muke bako créer 4 à 5 bandes misusu bakomaka koleka ti place o ezali réservé pona ba piéton okomona embouteillage ekotiti na ba piéton epesi pito pale esika ya kotia lokolo ezali te pona yango tokosenga kaka na ba chauffeur bazalaka na esprit ya kopatiente po kokende liboso ezali kokoma te soki osali accident bakokanga yo wana okomona mutu azalaki sima aleki. Conscience esala circulation esalemaka na ordre pona ko éviter ba embouteillage na ba accident boye bakape ko respecter bande po tomonaka misusu aboyi na ekozela akoti sens unique mutuka mususu ekoya akomi koluka nzela incompréhension ekoti babandi kofinga na mafinga ya soni boye eza kitoko te. Nzela ya Kimbontseke ezali na eta ya malamu te oyo ezali kopesa pasi na population tellement mituka ezali kokota te komi kaka ba moto yango pe cher wapi population bazo kokate. Province Pambate po awa tozandeti na Kinshasa me ya province tala lolenge nini ba kinois oyo bazwami na ngambu oyo bazali na difficulté ya transport po ya liboso banzela ezali na mte ya mibale moyen de transport oyo ezali koto oyo ezali kaka tukutuku c'est-à-dire moto soki ozwi yango ata na mwa distance ya muke mosolo ya muke oyo kopesa ezali 2000 francs donc bachaku mibale ezali pasi na bana mboka ya koto oyo ba préférer na bango bakindaka ba trajet ya mulai na ba charge na mutu po mbongo ya moto ezali te boyoka bango na kana makurupo ba moto ba pesi bisu mwa kaka après nzela ne bisu nzela wa ezali sous madamu te kuna nzela ibebaki ba moto basoki me biswa moyen ke na moto ezali te moto il faut que na makulu tikuli sikanga na soki pardon boto ke makolo vraiment bisika toza eza vraiment mabe makasi na ebité biso toza na kata capitale menga na comprendre te ke toza na kata capitale parce que soit disant Kimbanteke eza na commune ya Kisasa mais awa biso mona na ne toza na mboka parce que soki otali ba condition toza na ngo papa c'est très difficile surtout même ba maman na biso bazo kemba banzela mabe banzela zo bukana vraiment même l'état zo reconnaître biso te même ya ko boa la biso même ba terre jaune bien ko boa même ba matite ko kunda ba bisika zo bukana bon c'est ngeza musika bon ngamoka sepelina ke makolo pona boyi ko futa moto po moto tikuna 2000 francs na moyi ke 2000 francs epeze mo atambula makolo moto balinga kaka 15000 bona moni ke comme mbongo za kokate ona akeka makolo na futa 2000 na zwi moto mbongo ndezate yaona kenanga makolo malema awa na Kimbanteke mingi na quartier Panga na Kamba Mulumba bandeko oyo bazali na difficulté mingi pe basengi vraiment na bakonzi
baluka solution na oyo etali ba déplacement na bango po koto soki bokanisi pe na tina kotiela bango banzela po ete bamituka ebanda kosala ba trafic ekozala eloko moko ya malamu mingi ekosala eloko Obela ozwaka solution te kimambangu na centre hospitalier Dominique Leker kuna maladi na yo ekozwa solution. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eye kosunga balanga nzembo nyonso pona ba enregistrement ya album na bino kende mbangu ko enregistrer album na yo lokolo kendaki na mikili ya poto. balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Obanga
na yo na oyo etali prix te à cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Centre café ke eye wana pona kosunga population na maladi nyonso oye umela ezwa solution te grâce ya pareil na bango oyo bazali kobenga prophète ezali ko détecter maladi oyo bata makende mbangu okozwa solution to lobiko na maladi nao. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musubazo kende ba poto. On domaine ya poison tika na yo pardon bon dimelangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Université c'est moko oyo ezali kotangisa bana kitoko pe diplôme nango ezali na valeur ezali esmicom yo muto osilisa classe banda kalakasi oyebaka esika ya kokende kotanga te kimambangu na esmicom o kotanga kitoko pe diplôme na yo ekozala na valeur ya makasi. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu awa okomitungisama te po mwana akotanga lolenge elokobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite diplôme oyo koluta awa.
oyo etali bafakulte esmicam ebongisi bafakulte lokola programmation, comptabilité, télécommunication mpe baoption misusu. Basal ezali bien équipé pe bien aéré kote munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na esicom. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya HJ okokuta esicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na Chris Mukuna de longue jambe homme yende mutu akumbelaki édition ya lelo kitoko makasi na sima ya caméra tozalaki na les plus doux Florent Okita fils à papa yende mutu a filmé biso kitoko makasi na montage tozalaki na Peta Francis yende mutu a monté ba élément ya lelo kitoko makasi kasi tika to signaler na bana nyonso ya Peniel retraite ya 40 jours ezali kokoba pona modalité semaine oyo tobandi modalité ya ndunda yo mutu oyebaki te yeba mikolo oyo eza ndunda na tongo ndunda na pokwa kolia fufute kolia musunite tokomi na suka kasi tika to pesa lisusu mbote na maître Simon Kutekusambwa oyo jamais alala soki atali Mag FM te ngana bino tokokutana mikolo ezali koya kasi jamais tokabwana toloba maloba oyo ya important très important oyo papa na biso atangisa biso nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana ezali maloba ya maître Billy Maluwa Cléophas notre papa tolingaka ye mingi po apesaka biso ba conseil ya kitoko nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre boyoki wana maloba ya papa Billy Maluwa Cléophas ngana bino tokutani mikolo ezali koya